JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Bonsoir, il n'y a pas de sport. Hey! Peuple mouvement masanga komela na kobina ata sport busala raté. Busala na pas de sport. Hey, o peuple ndenge nini oyo. Tala sola na mikili. Bon, ya onde na eli lelo te bande ko lelo na yobeta lisolo moko. Esa moi pasi. Mais na linga ka ndene tsamino ka ke to mela ka mai. Tant to mela mai to sala ndé sport. Ça va bien pour la santé. Voilà bande ko ngai balandi ya JDK mopa mo conditionnel photo. Merci na patience, merci pe na confiance et pe fidélité au pesa ka Sudan bino ya Mikili. Bande ko avana kende musika na lisolo lelo ezali kambu kaka ya motema mabe. Ya ebité sur les jalousie, ce que zali kaka kisongi, ce que zali nini na ebité. Mais est-il que mutabenginga lelo abina nga soda ya poto tala makamuzo le kanamboka na bino na ville ya Évreux. Ah, natalinga habité. Makambo ezosila te ndenge nini. Comment ba congolais ti lelo toki kipaka ba via batu. To lobelaka ba via batu. Alors, naya lobelo komoko ndeko bengai esali pasi, voire même à soleli na mwasi na ye pour na na mwasi na ye ke tala makambo zoleka na réseaux sociaux, tala makambo oyo ba congolais bazo sala na ebité so na intention nini. Est-ce que bolingi bo bomela ndeko na biso ya mobali libala? Est-ce que bozo contrôler vie na ye? Est-ce que eza nini eka motuna yango soda ya poto lelo na ye kaka na pesa conseil e ko lobela oyo ezoleka na kati ya ba réseaux sociaux na biso oyo ezoleka na kati ya communauté, surtout ezoleka na kati ya ville ya Évreux. Ba mama na biso ya Évreux, il faut to luka to bongisa to changer. Alors ndeko na msa benga na soda ya poto nazo comprendre te nakendaki fête moko boye, mais à chaque fois nazo se retrouver que na ba fête na okende ngai na mesana okende ba fête nyonso na mwasi nanga na madame. Kasi za pena ba fête mususu ezaka kezo senga ke ngalo kwa naka telaka na saka sport tout ça nazaki grand maître ba connaissance na ngai ba ami na ngai ba tu na ngai ba supporter na ngai ba fanatique na ngai ba koyi ko inviter nga na fête tant mususu na yebsaka maman ke na bina maman place wana ya place na yote tikano na ndako na kende na kozonga. Donc on a ngana mwasi na ngai courir les tellement très bien, to se comprendra tellement très bien na bunda nga moko na bunda na bengsa mwasi na ngai to wana ba na biso. Mais à chaque fois nazo remarquer so na ke feti au mona kaka ba masa na nga batindeli ngai vidéo mo zo la saka ngai place na obina, c'est-à-dire mutu moko boye a filmaka nga a récupérer image na nga a tina ba réseaux sociaux a tindeli batu na ye botala mutu wana bakomisa ngai sapeur ya Évreux. Et pourtant nazala nanga sapeur te nazaka ke mutu na lingana nga kolata na ata kitoko point barre. Alors bandeko avant kota musika ya masolo oyo na kosenga na babino surtout oyo bolinga soda ya poto to s'abonner na chaîne na bino
JDK Mopao TV au s'abonner zaranango ofele. Et n'a profité na pesa pembote rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopao Mokonzi Soda ya poto salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux place Kennedy Oyo ya maman Nabiso la patrona femme de fer femme d'affaires na kombo ya Paulina Micheline Oteli biso sunaka ta Évreux to benga kaye Mama Micha. Alors nakobakisa pe mbote na ngai na Anita Molenbeek oyo atikaka ngai te azawana na ba conseil, ba encouragement. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe apambola yo et puis prophète Jacques oyo pe mikolo yaza kolobela soda ya poto mingi na ba mateya na ye na ba prédication na ye. En tout cas, na mboka Afrique du Sud, Nzambe alola apambola yo na profiter pe na pesa mbote na biel image. Bandeko na okamwa ba Congolais bokomi ko récupérer ba image ya batu voire même na ba internet car apona ko salir image ya motu. Alors ndeko benga bi na ngai soda ya poto ça fait 3e fois yango yo nazo remarquer ba image na ngai ezali récupérer ezate ke muta filma ki ngai na fête mais ezali image oyo amonaki na internet a récupérer kaka place nga naza ko bina soki eza na mwasi abendi biso penza donc akole biso azui atindi na mokili mobimba voire même atie yango susu na ba réseaux sociaux et aosala ba commentaire na likolo ke botala moto yo botala tata mukolo boye tata boye na ba feti boye mais soda poto na mituni question na salie nini na sali ba mama ya Évreux nini. Alors yango bengi ngabi na sala émission mais quand on kopesa conseil na ba mama na biso oyo to pesa ka respect puisque mama soki songi leki okoma mukolo noki mama soki motema beleki okonuna noki yango na ndeko abengi ngabi na soda poto na ndenge ya mabete na esprit ya bien na ebi olobaka bien ofingaka te osawa no pesa ba conseil bien. En tout cas vraiment na ko sepela ke osala émission opesa conseil na bandeko batika makambo oyo eza malamu te kozwa ba image ya batu ko publier et ko sala ba commentaire mo ya mabe. Ngai nazali père de famille, nazali responsable, un grand sportif, ba ibinga na Congo, na saki musa na ngai, leo na poto, na ya poto, na ndenge na ngai, mutafutila nga biya zate, na zawa, na bunda, na bengisi mwasi na ngai, na bengisi bana, tozaka biso tu na bana, na basi na mwasi na nga awa. Mais nazo comprendre te à chaque fois, mona mutu mo batindeli ngai vidéo na ngai, oyo, nazali na fête, ah, tala ndeko, na moni vidéo no batindeli ngai, tala boye. Ba fête nous sommes kende, nazo comprendre te eza nini yango na yo pesaka conseil na bandeko na congolais tout ça la moins fort bandeko bon mekana ko tika bizaleli wana eza malamu te ko bebisa image ya bandeko na biso. Alors soki yo zui image ya mutu na internet sincèrement tous en moi batu oponika mutu wana zui image na une fois, 2 fois, 3 fois sozo panza yango mokili mobimba ozo lungo publier yango eza na intention nini puisque ndeko azobina na mwasi mais mwasi aza yete mais mwasi on appelle ndeko na pe yete ezaka na kata fête ka na cadre ya fête bakutani kaka bazobina ka elongo mais loko bazobina côte à côte coller yo zui image on récupérer ngo opandi na batu otindi na batu olobi ke botala ye azaka na mwasi na ndako mais botala musala zo sala eza na intention nini bandeko na ngai ya basi po makambo eza bato basala ngela bandeko ya basi ba récupérer ba image ba mama na biso ba otinda na bandeko ya mibali ba otinda na poto ba otinda na Kinshasa ba otinda na Amérique ba otinda na Asie ba otinda partout na Océanie eza na intention nini ezaka pona ko nuire na vie ya mutu ezaka pona ko salir vie ya mutu ezaka pona ko humilier mutu eza nini ba mama na ngai eza nini makambo na obetela no lisolo oyo eleka na kati ya ville ya Évreux bato bokenda ba feti bo misala ba feti boyeba nini nazobeta lisolo po soda ya potonga na kenda nga ba feti te ba place wana bino nazalaka nanga te na milaka nanga masanga te na keluka nini na feti biso to bato yo
tout ça rend sport. Ici, tout ça rend sport. Vous voyez, donc, soldat ya poto, aza muto ya ça rend sport. Ça rend sport, andi muto yo. Vous voyez, donc, soldat ya poto, nous ça nangayi, on a la salaka, yangoyo. Ça, c'est notre sport. Donc, on a temps que nous tonga batute. On a temps que nous loka via batute, nous tonga via batu. Voilà, oyo, nangayi kaka, pour comprendre. Voilà. Donc, vraiment, donc, nous musikate, na kulinga bande, on a besoin conscience, s'il vous plaît, botika matongi, botika ba via batu. Mutozoa ki feti, na feti wana peut-être, a soleil na mwasi na ye, tope kaka mwasi na msazaka na mupanzi, mais, l'oiseau bin na batu mususu, yo moyo comprendre, oyeba ezate. Mais, si vous êtes aucun de récupérer image par internet, ça veut dire que, moi, mon terme a besoin quelque part, au ligno salir mouton, parce que ça fait 3 fois. Eza malamouti. Alors, na yango na osuka nanga awa, na ega robeta CT, na ega robeta conseil, to bima na monter à mabe, to bima na gisongi, to bima na ko humilier ba via batu, oluka ko salir ba via batu, un père de famille, un responsable, un vrai responsable, a kendara moussa na ya salra na ye, na vie, na ye saine. Aza, moi, je n'ai pas que papa qui est fait. Moi, je n'ai pas que papa qui est fait. Moi, je n'ai pas tout. Donc, magambo nous sur les gars na fait, soit zongi avec la moi je n'ai. Voir même vidéo, magambo surtout oh yobozo sala, moi je n'ai aza na ma boko aza au courant na yango. Mais albaïka que papa, calme-toi, il y a pas de problème, il y a qu'à monter à ma baie. Et on a moni ndeko na biso bengi solo ya poto apesinga li solo oyo na yebisa na bino bandeko ba abonné au bolinga solo ya poto bo partager ba obozaki abonné te bo s'abonner merci na ba obo s'abonner ki bo pesa solo 1000 abonnés bo continuer ko s'abonner nzambe ya lola akopambola bino bo continuer ko liker ko tia ba j'aime ko ça ba commentaire et ko ça la bien makasi. Alors merci de panzi na panzi penza ke bat bayoki conseil na ngai bayoki li solo oyo. Et ça la passe na motema ko luka via mutu obebi sa via mutu na tangi kombo ya mutu awati na pointe pe doa na mutu moko tie na lobika ke ezole kana ville ya Évreux plus que mutu apesi ngai émission apesi ngai di solo azana kati ya ville ya Évreux a sepelite li solo oyo a sepelite na makambo ezoleka yango lobi solo poto beta pesa conseil po yo lo baka malamu batumi balandaka yo. Voilà, donc merci na bao bolandi ngai, merci na yeko lo ba mabete oso na ba mabe. En tout cas, bolimbi ça pour soler à poto, nous abattu, te bunga rapper moko be maloba. En tout cas, mais en tout cas, makambo na zobeta lelo ezali kambu ya solo, ezali réalité, oyo ba image ezali. Nazana image, o ba tindelingai, ndenge ba o filmer ndeko abatu, papa ya batu, ba ketia na ba réseaux sociaux, ba pandi mokimo banana ba image nyonso na pe na maloba. Mais na rocha yango te par respect, na linga nde mon namuta za conscience. Na rosuka awa rapidement na kopesa mbote nanga na Elvis Maketa. En tout cas, bambote esika ozali, na bosani pete, Chita Kidiaka les millionnaires, solano ya poto yeyo, na pesi mbote nangai na papa Achille Ebuta, mwana yolo, de père et de mère, mongala ya solo, na pesi mbote nangai na président Libiz Lengo, na pesi mbote nangai na l'honorable monsieur le maire, le bourgmestre Yabandal, Afo Ndofula Mampuya, Bambote Sikozali, Abagisi Mbote Nangaye na Rifin Makiona, le docteur, Bambote Sikozali, après Simbote Nangaye na Bino, surtout au Bolingara Soda Poto, na Bo Sanité, Blaise, Serge Blaise Mouchipoule na Lille, na pesi bananga nyonso oyo nyonso bolandaka soda ya poto Lorraine Kitenda, Stéphie Kitenda, Lucette Kitenda, Marwan Kitenda, Mehdi Kitenda, Steve Kitenda, Sylvie Kitenda, Yamedar Kitenda na Épinay sur Seine, Lia Kitenda, Doudou Kitenda, ya José Mbambe Kitenda. En tout cas, famille Kitenda, boyoki bosepeli, ya boende zalaka. Mama dia dianta komizekele na blanc menil. En tout cas, bambote bisika bozali. Vraiment, merci na bino surtout au bolinga soda ya poto, sans oublier Maître Alain Lyon. Bambote no yangwana. Nabosani nani, nabosani en tout cas, bolimbisa, vraiment, bana Évreux, surtout na vie na biso Jean Badra, mon koulout, mon yaya, bambote sozali.
Laurent Debs Dembola, Bambote Skozali, Charlie Lando, Nabosani TV Nanga, Vie Mayeye, Vie Emma de Sissi Dacosta, Napesi Maître Chang Bambote Skozali, Maître Oule Zoye Bomaye, Commandant Matadi, Bambote Skozali, Maître Moko ya ya Boinde Zalaka, Boinde yango mo ina lobi bande konanga il faut to changer bizali na biso parce que motema monene motema malamu ezalaka ka efutaka. Alors tout le monde a monté à ma baie, tout le monde a monté à ma baie. Alors, na rosuka nanga awa, soki na pesa ki yombo tete, mbala simantuka na rozanga te kopesa mbote, Deschenard TV, ya yombo te yangwana, noko ya bana le Terminator, la bosanité mon ami personnel, Fiston Pelin de Tata Sedek, Radio Lokole, José Yung, l'homme simple, nakati ya mboka na biso oyo ya kitoko, New Zealand. Et puis, bande kono so boninga soda ya poto, oyo vraiment, voilà, en tout cas, tata mwasi ya bana, mamami Charlotte Ntsilu na Dreux, bambote belé, ba bisou belé, boza belé, Chéri Paul na Merbo, na Chartres, na 28, bambote belé, ya Guibert Dibanza, les monuments ya Caroline du Nord, motema, ya maman na biso Geneviève Dibanza, Mergou, ya Boende Zalaka. Alors, na kosuka na bana nyoso ya Évreux, Bambote bisika bozali, en tout cas, merci na ningi bolana na soda ya poto, bana ya Yolo Sud, Yolo Nord, na commune ya Kalamu, bana ya Dallas, Bambote na biso, en tout cas, vraiment, ba vena ya tunwa na Yolo Nord, na quartier Yolo Nord, na terrain ya Kamina, Bambote na bina ngwana, maman na biso BN Ngonga officiel de TV, maman bienvenue, maman na biso ya Yolo Nord, Bambote na ngwana ba bisou belé, en tout cas, vraiment, na soutien wa la prochaine émission, ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.